Mbote bandeko nyonso ya réflexion. Naye korépondre question ya semaine. Est-ce que lola pe lifelo ezalaka to te? Oui, lifelo eza, mais nanu efungwami te. Paradis pe eza, mais eza nanu na mutu te. Po Bible eloba na biso soki mutu akufi akendaka na séjour de mort ti mokolo ya jugement. Mais pona kozwa ba réponse pona motuna na biso tokofungola ba Bible na biso tokotanga na mokanda ya Matthieu chapitre 10 verset 28. Natangi bakomi bobanga batu te. Bango babomaka nzoto kasi bakokaka koboma molimo te. Bobangaka kaka Nzambe oyo akoki kobwaka molimo na nzoto mbala moko na lifelo. Tozongi kaka na Matthieu chapitre 8 verset 11. Nalobi na bino bato mingi bakolongwa na epai moi ebimaka pe na epai elalaka bakoya kokota na bokonzi ya likolo. Donc toza na deux personnes na mokili. Po eza na bato misusu bandimaka paradis eza lifelo eza. Eza pe na bato misusu oyo bandimaka na bango teke paradis eza lifelo eza. Mutu na mutu aza na lolenge na ye akomprenaka Bible. Mosusu akomprenaka Bible na forme moko positive. Mosusu akomprenaka Bible na forme moko négative. Naza na exemple moko omoni mutu asali mwana popi. Bana popi mosusu ezalake soko otie pili akomobina. Mosusu omona oyemba. Mosusu pa olela. Mosusu omona otambola me azo baluka baluka. Ndeti nga na bomwana na nga nazala na mwana popi moko soko otie pili akomo nguluma azolela azonguluma azolela. Ayaka na bibero na ye. Soko otie ka bibero ni na munoko. Mwana popi atiki kolela atiki mba moko nguluma. Tala niveau mutu epai akomi. Me akokani ne kaka na Nzambe te. Po asali mwana popi azonguluma, azolela, azoyemba, azobina. Me akoki kotia mwana popi wana pema te. Po abanda kopema akokana na mutu. Omona kake mutu oyo akokani na Nzambe asa te. Po Bible eloba na biso oyo ekomama esi ekomama. Nini oyo biso tokoki kolongola na kati ya Bible? Soki nazonga na kati ya Bible na Matthieu chapitre 5 verset 18. Bakomi boye nalobi na bino ya solo ti tango likolo na se ekolimwa bakoki kolongola eloko moko te na mibeko ata mwa lettre moke ata mwa ndambu na yango liboso makambo nyonso esengeli kosalama. Naza na ba verset mosusu ona opesa moto nyonso oyo amoni ke asepeli kotanga po azwa ba réponse oyo aza na temps akotanga. Mais moto mosusu pe akoki kosala recherche na Bible na ndenge na ye akozwa kaka ba réponse pe. Nde kaka na lobi ke eza na moto mosusu akomprena na Bible na négatif, mosusu pe akomprena na Bible na positif. Donc biso nyonso tokomprena na Bible lolenge moko te. Mais na pe ba verset Matthieu
chapitre 13, verset 42 na 50. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Apocalypse, chapitre 20, verset 1 à 15. Bonne journée à tous. Nous sommes toujours ensemble.